Mbote bandeko pe balandi nyonso napesi bino mbote sika bozali nzamba pambola bino bandeko bayebanso balandaka Shora de Sulanga en direct ya Congo Alenga TV kimia ya nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko na ngai ya liboso nde toyebisaki bino ke émission na biso bokokwa bayindo tokobanda kolobelaka yango chaque semaine kasi ya solo bandeko tokobanda nanu na pesa penza mes condoléances makasi na famille Ndonga pe Blaise Kita. Famille Kita, oyo biso toyebaki ba masa na biso, Roger Ndonga, mes condoléances sikozali masa na ngai, pe na bosani te Blaise Kita, pe famille nyonso ya famille Kita. Boyebi ke tukuti kobungisa papa na biso, oyo biso toyebaki ye, po pamas oyo azaki papa na biso vraiment en tout cas aza lisusu na biso te yango bandeko toye kosouhaite mes condoléances na famille Kita oyo eyebani mingi donc papa Kita aza lisusu na biso te yango yambo te tokota na masolo na biso toye mpenza kosouhaite bana gal bagalo na bagaloise nyonso oyo bazali bongo na mboka ya France na Paris na Allemagne na Belgique, Hollande, pe Londres, partout. Oh, nous sommes avec famille Kita. Donc, ndeko na biso, confrère na biso, Roger Ndonga, le colonisateur, bino so boyebiye, oh, bayembe partout, pe Blaise Kita. Oh, ayebani bumbu mobimba. Bango na refait Kita. Bango nous surtout, bazali ebele. Famille Kita nous so, en tout cas, mes condoléances na bino. Nzambe ayamba molimo ya papa na biso pe mana kimia papa asali makambo ebele amoni bakoko na ye en tout cas kimia nzambe ezala kati na molimo na ye bandeko na ngai toye koannonce bino likambo oyo boyebi ke ya solo association ya Erogal Lisungi association ya Erogal Lisungi oyo ekambami bongo na président Eugène Banangisa ye azalaki bongo na mboka Kinshasa na bandi bokomona ba image ya bafoto ebanda kobalanse azali bongo na mboka Kinshasa esika akendeki bongo mobembo po te akende akutana mpe na présidente oyo azali kokamba Erogal Lisungi Elkin akendeki ye moko te azalaki accompagné na ba membre ya Erogal Lisungi na ye moko fondateur ya Erogal Lisungi Clara de Bruxelles bandeko langa bokolanda boyoka ndenge nini Erogal Lisungi pourquoi président akei kuna ya elki oyo ya biso awa ya poto Eugène Banangisa na fondateur et pour na ba membre o ba oti poto bakei bongo na kata Kinshasa po bayeba ndenge nini bakosala mpona likambo tali association Erogal Lisungi oyo ekenda sango na Europe mobimba yango bandeko tolanda biso moko bongo nsima bokoyoka ndenge nini fondateur Clara de Bruxelles a expliqué ndenge nini ye azwaka idée po bato nyonso bayokaka ke fondateur Clara de Bruxelles fondé mais mingi bayebaka te asalaka Erogal yango ndenge nini yango lelo boyoka ye moko kuna na kati ya Kinshasa pardon merci mingi na micro ya Makonzo TV pe Sola leader mondial ndenge nini bakutanaki na Clara de Bruxelles fondateur ya Erogal Lisungi asplikaki na micro na bango mpona kolakisa ke bato bacomprendre pourquoi azwaka initiative wana kosala association oyo ya Erogal Lisungi tolanda na bilili tomona ndenge nini fondateur Clara de Bruxelles akutanaki na bandeko nyonso mpe bamembre nyonso to bazalaka na el Kinshasa kuna malgré la absence ya ye moko honorable Pepito Kilala azalaki te kasi bandeko tolanda bilili tolanda
toyoka fondateur Clara de Bruxelles Ozina Bayongo omoni ve na yo ye wana tolanda bilili bato Angleterre bato mokili mobimba bamoko esprit mo elinga na bi mais loko namoni bagalwa nyonso balia bacommune nyonso yaka na bamwa communautaire bango basalaka bamwa basituation na bango pourquoi pas nabenga ezalaki na kati ya cimetière nayebaka na kati ya cimetière na France nabengi frère na somo babenga mwana basisa colonel André nazalaki na ntolo italien nayebise me namoni bato batondi akobi esprit mo elinga en tout cas il faut kosangisa bato mais na comprendre bato tu bayebi nga mais nga nayebi nga bato te mais balobi na ngai yo colonel oyebi bato alors bada kozula nga banimero ya bato moko na bakombo comme ça nayebi nini tokosala koyo ntina nani colonel basisa ayeli nga bakombo banini na bandeko mosusu eza nango kala tozozonga Bruxelles na autoroute tokomoya na nzela ti nakomosola na oyo atikala président na ele wana na yebi se bon en tout cas makambo oyo todemara yango parce que nazwaka idango deja na Belgique nabengaka ye moto ya liboso président ya kote kuna na frère mosusu nayebisa bango en tout cas faut tosala mouvement ezalaki mpona bamusicien ezalaki ke tosala orchestre moko ya makasi na bumbu na selemba na makala ebima ndenge bapeti ya wenge babima do tosoutenir yango poto mobimba tozwa siège biloko tu tosombi bainstrument banini ebandaka bongo lere nakomi na matanga aye kochange yango yango namoni lere nakomi tanzwi bakombo na banobenga moko na banobenga bato asepe na makanisi yango nabengi tout le monde bato barépondre tout ça là bon toyokani ke première réunion na biso ekozala na Pierre Fit tine omoni eroga lisungi ebotamaki tiomoni lelo ekomi na ye bamayebo ekomi na bawenge tonia référence El Paris de jazz ekomi obima ebele esalanga plaisir ndenge bato tuso bake bazwi ndamboka erogal mpona nga esalanga plaisir mwana moko bota bazozwa bakombo yango erogal lisungi ebanda ama na bulai te kosuka kaka kuna te lobi fo ezala place touta tobanda mpena na kini yamomoni improvisaki ya Elkin na bamama bapeya bamarceline bamama balimo ebele bango nyonso toimprovise awa epui na jijaki bongo ya bino namoni fo motu moko arepresente yango awa yango toponaki madame Pepito Kilala honorable akamba oyo ya kini nde bakambaki yango pendant 2 ans wana omona ezalaki no keo bavote te ezalaki no mama yo simba masolo andimaki kosimba masolo fo tozala mpe na motema bien na ndenge apumbeli yango nani mpe asalaki akoki kosala omonike mission na ye mpe eye kosuka yango toye ozoka redon rénové to toye na makambo mosusu mais aza toujours nani azali te azali présidente d'honneur mpa nasolaki na ye alobi ye eroga lisungi eza eloko oyo akumbaki yango na motema donc akokabwana eroga lisungi te donc aza toujours na biso so baréunion ya minene eti baassemblée bakobenga ye soki mpe ezaki plutôt tia quelque chose akoki kotia mais elle n'est pas présidente bakumbela yango mpa komi na baresponsabilité mosusu yango nasali foki eza normal parce que eroga lisungi eza trop communautaire eza ya bana bumbu selembau na makala mais sikoyo ya commune nationale aza na besoin ya bana bandal kasavubu ngiringiri donc quand on dit Funa donc quartier Kauka Matonge tout le monde aza na besoin yango wana omoni se focaliser trop côté ya fondation mais toza kaka famille moko voilà. Je crois que la matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi biso moko toyoki ndenge fondateur Clara de Bruxelles a éclaircir ndenge nini erogal lisungi ebandaka na kombo ya erogal na ndenge lelo ekomi deja ebele tokoki kotanga su bakombo mosusu te ya bakombo mosusu mais ensemble ke ya solo bandeko erogal lisungi ekoma ebele mais pour le moment fondateur Clara de Bruxelles azali bongo fondateur ya erogal lisungi na kati ya erogal lisungi tosanganaka chaque 3 mois awa na mikili ya poto na Paris
siège na biso awa na kati ya Paris bana bumbu selembao makala to associé pe bana ba commune mususu bakoki na bango pe koya po toza na bango pe na kati o bazali bana njili bazali bana ya lingwala ata bana katsavubu masa na yo akoki pe kokota na ye na eroga lisungi parce que ezali association donc tokutanaka chaque 3 mois na année moko tokutanaka 3 fois donc siège na biso bandeko na ngai ezali bongo na Paris esika wapi papi Biba pe na mama Belinda bango batu basimbi masolo esika wapi vice-président ya eroga lisungi ni 15 nitu o boyoka na sango ba yemba ni 15 nitu mobali ya mama nitu oyo ayebani un grand traiteur ya munene donc yenda azali présidente ya association eroga lisungi pe na ye moko président na biso papa na biso tobengi na kombo ya papa Eugène Banangisa mobali ya mama Meji donc bango pe bavandi na Paris bango nde bato bakumbelaka biso donc biso tozali bamembre bavandaka partout na Suisse bazali na Belgique bazali na France bazali na Allemagne bazali na Hollande Sami Kitsungila bambote na yo na Londres pe bazali donc tozali partout na Europe bana gal bazali partout kasi ya solo bandeko esilaki wana te président ye moko pe azwaki maloba na suka kasi yango totie yango mpo bolanda avant totala bainterview ya bato ndenge bazalaki bongo na kati ya bumbu ntango bautaki bongo mikolo eleki boyebi ke touta kobungisa grand likone monene ya kati ya mboka ya Kinshasa na kati ya bumbu na gal oyo tobengi na nkombo ya Shora Mbemba que son âme repose en paix tokoki jamais kozanga kolobela ye donc yango bandeko molimo na ye mpe pema na kimia eroga lisungi ye mpe aparticipaki mpona kolakisaki ya solo Shora Mbemba azalaki mwana ya gal oyo asali fierté ya bana bumbu nyonso bana selembao mpe bana makala yango bandeko nani abina mandundu te yango balelaki na esengo nyonso bato nyonso tu baparticipaki ministre na biso mpe ya culture azalaki en tout cas malgré bamusicien oyo toyebi babinaka mpe bamandundu tomoni bango te kasi ya solo kulutu na biso pire vie na ngai Adio Salemba en tout cas merci à trop tomonaki vie na ngai Adio Salemba azalaki bato mpe bazalaki oyo bakompaniaki ye en tout cas merci mingi tolanda président Eugène Banangisa président association ya eroga lisungi Europe toyoka ye ndenge mpe apesaki mbela na mikro ya sola mondial tolanda ye bongo nsima tokozonga na bilili matondo. Bonsoir Sola. Ouais, tokutani awa na réunion stratégique ya eroga lisungi oyo balobi ke komi new look ekomi rénové nayebi te mpona yo olapena ndenge mpona nga nani bayebisi bino keza rénové eroga lisungi en fait eroga lisungi ekufa jamais donc ntango oyo barénové wana peut-être ke emati niveau mosusu parce que ekufa ezalaka kaka eroga lisungi ekufa te donc so babakisi mo ya renouveau wana bon toka peut-être explication mosusu mais eroga ezalaka mo toujours sikoyo emati sur niveau mosusu moi changement mike ekoti mais ça on en parlera un peu plus tard sans réunion et l'équipe bien donc décision mingi ezwami donc on va toujours dans les progrès donc beaucoup ça a toujours dans les jours à venir on fait sa composition ya eroga lisungi sikoyo ndenge ezokapa ça mosusu aza au courant ayeba nini hiérarchie ndenge communiste. Mais président, yo outi fraîchement en Europe et pas wapi yo ozokamba eroga lisungi tokolingaka otalisa biso par rapport ya makambo oyo
ezalaki na eroga lisungi wana tokobomango te tobenge compte bancaire ezalaki bloqué makambo ebele président yo talisa bandeko bacomprendre makambo suku eza ndenge nini est-ce compte badébloqué yango ou bien ndenge nini wana mama likambo bon ndenge olobi eza mama likambo mais je suis pas là pour la dévoiler bamakambo nyonso ndenge nakelaki kuna mais eloko na koyebisa bino ke on est sur la bonne voie. C'est la bonne voie. Toza na voie ya bien donc tosololaki na bandeko na biso mosusu angambo nde bakenda wana donc nasi makambo ezokende bien donc okutanani na banquier tolingi koresoudre bapoint ya mike oyo bandeki kobloke mwa moke ya makambo mais pour l'instant en tout cas tout semble aller donc ntango na ozonga na poto après peut-être ntango naoya nde naoyebisa bino badetail nefule oyo ozoloba oyo estce bana erogali Europe bayebi yango ou bien ndenge nini to ezaka na niveau comité yango moni ozali kose réservé bon biso ozalaka polopolo te ya solo yango moni ke makambo na biso tomema yango vraiment na ndenge ya sese na ndenge ya bien donc c'est pas que naza kose réservé donc nazoloba nde oyo nga nayebi donc makambo eza malamu tozokende bien. On est vraiment dans les bons, donc Erogal Lisungi, Erogal Apoto, il a bien, tout ça vraiment bien. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi président Eugène Banangisa ndenga uti koloba. Ya solo bandeko na ngai association oyo ya Erogal Lisungi bandeko ndenge tolobi ndenge kulutu na biso fondateur Clara de Bruxelles lobby. Erogal Lisungi El Kishasa et Kambamaki na honorable Pepito Kilala. Kasi ya solo bandeko boyebeke honorable a commis na ba charge ebele. Ata la fondation, ata la pe musale ya mboka bandeko langa e commis musale ebele parce qu'azali député national. Donc il faut ata la makambo nyonso ya pays. Donc charge wana na association en tant que présidente, Yango fondateur, Clara de Bruxelles, pena président, Eugène Banangisa, ba monaki ki ya solo, il faut pas kende, ba meka ko longola charge moko, pote ya solo atika la libre. Donc, azali sikoyo, mama oyo azali donateur na kati na Erogal Lisungi. Atiki Erogal Lisungi na été parce que, en tant que présidente, à Monique charge, on a kokasu soute, mais l'ikambotali, ko aider Erogal Lisungi à lobby, a koki jamais kotika yango. Merci mingi, honorable maman la biso pepe toki lala. En tout cas, biso pepe toko bosa na kayote, tozana yo, nenge yo zana biso, biso tozana yo, na mutema na biso tozana yo, toujours, parce que on a dit ndaku na yo penza, na ndenga kosaka na kutu te. Donc ya solo bandeko tolanda ba interview ya bandeko nyonso tu ba o ba dere ba sadere pe na bato ya kala pe bazalaki na kati mbote mingi na mama na biso ser beya. En tout cas na initiative munene o bozali kosala pona ko maintenir toujours Erogal Lisungi Elkin. Tolanda bilili boyoka ba interview na bosanité kulutu na biso Prince Bonga. Ah, vena biso vejo bonga na mulaki na lakini sengwa danze. En tout cas bandeko tolanda ba interview to yoka ndenge bandeko ba s'exprimaki na micro ya Makonzo TV pe na Sola leader mondial. Matondo mingi tolanda bilili. Kombote. Somoni noza na ona lelo na raconte. Sembo ezali donc retrouver monene bampaka lingomba bauti Europe baye vraiment vente ndusa awa pote jezonga vraiment ndenge ezalaki do Erogal Lisungi new look rénové tozana ba fondé na biso avec Clara baya Sani Nsungila baya Paul Dikando donc biso tout tozali awa donc ototombola mapele na pendeka ya Sani atolo tout à l'heure ko ba mungizila baza ebele donc ndetinga mutolo bakuna na manifeste na kati ya parcelle papa langa Antoine Mabela Miss Antoine baye grand pédé to traité bana ba bourgeois galote oyebi parcelle manifeste Miss Antoine te c'est que aza mwana galote 0 ah muju
Moutantoine. Hein Moudou La dispensaire, pas Moutantoine. Ok. Toujours à la bonne zambé, dans le Bara, Exode 14-14, toujours à la bonne zambé. Donc garder silence éternel au contre combattant par Inabiso. Donc, match ça qui tourne. Erogal, Mbote, Nabino, Erogal, Nyon, pas la main sur Erogal, pas à travers le monde, Zambé, abattre là. Merci beaucoup. Mbote, on se présente comment souvenir ça dans la journal masolo za traite de la réunion au zéro gala ba Charlotte le gala ya bien OK to yema to ba on planifier mon comme prototype à ne ça va na ça peut être tenir sur ça elle qui na biso vraiment réunion les capitaines. Merci. Ok, merci. Maman n'a pas de vraiment au final bossé ni n'a bâti maman ni ngo comme moi on a beaucoup de cette maman qu'on se présente quand tout le bara dans la où ils regardent souligné new look rénové quoi. Oui, regarde souligné rénové. Doya sika. Loka sike bota misu. Toye poto solola, to vani pe mingi kamor mingi. Lelo penza toye to solola, to tombola so eloko ngo. Ekende likolo po biso to rata jamais. Yabse kena kaka. Toza ana ba papa biso ngai. Papa lisungi. Kitoko sika. Mama nanga, wali lubezali? Na bakisi ndenge ndeko awuti koloba mwa ta mort esalamaki lelo eza réunion stratégique apres na otozela mama na événement oyo babengi kiti ya monene nde ekosalama ndenge ezala kiti wana ezalakisi ndeti vraiment ke paster aye asa vraiment kiti vraiment na bato ya maladi bazali nyonso baye kiti ezalaka fete événement moko ya monene ozela mama na événement oyo ya monene po lelo eza kaka mwa stratégie tobongisa bamakambo ndenge wana ekosalema yango wana nde bandeko bozoyoka biso toloba ti bozoyoka lobi kiti yoka kiti ok yango nde makambo kiti ok mama liloba mpe ezali po tobiki mikolo ekongoka sesembe kiti kitiko kiti ya monene donc lelo ezaka réunion stratégique toyeba so na kotombola erogali lisungi na biso tosali mwa ta ebele toki na ta moko makasi yango lelo tosangani tozwa bastratégie nini toki kosala po eloko yango etomboma lisusu donc c'est tout. Ok, merci. Ozomona déjà vous êtes stratégique ya erogali bino bozomona kelata bakomini mosusu kaka biso selema bumu makala ndenge
Makonzo sur côté na Facebook nanga bakoma Eric Lieye Makonzo TV nanga pe nazali membre ya Erogal Toko. Merci beaucoup. Ngai comme nanga papa Jacques Malanda nazali membre ya Erogal Elkin ya Makila naza président ya base Bumbu Mwinda po biso tomemaka lumière. Maël Maya, membre ya Erogal Sungi depuis peine à rénover. Akomonanga Clara, ni bayinga kuma Clara de Bruxelles, membre ya Erogal Sungi, elle est Rob Elkin. Ngai komonanga Ematambe, membre ya Erogal Elkin Tassa. Conseiller principal, membre de Erogal Donateur. Je m'appelle Prince Bonga. Ah bon. Jeune frère Nangai, Aknanga, Torabinanga, mais Neni, ils ont un kino qui n'a pas égalité, Bani, tout ça. Ah, ils ont un Neni. Ça va. Ameminga, Yamana, Yoka, ils sont contactés déjà. Membre Erogal. Membre. Maman Marceline, nous sommes membres de Erogal Sungi. C'est tout. Maman Maïna Magui, Ali membre ya Erogal Sungi, Elkin. Maman Béa Bosenzo, membre ya Erogal Sungi ya Makila. Djibril Mabela, PDG Djibril Mabela, Exode 14 toujours na Bonzambe, membre ya Erogal Sungi, rénové Nuluk Elkin. Exode 14. Rai Sami Kinsungi là, naza membre Erogal Sungi, Elkin, El Mikili. Jos Kalami, membre Erogal Sungi, El Europe, Elkin, El Mokili Mobimba. Viva, viva, Sunganga, Nasubayo, Tosungana. Oui, bon, pour nos champs d'accueil, Nayoga Gimbela, surtout Paul du Cazoné Moutabina, Livo et Erogal. Erogal Sungi, hein? Oui, ceux qui collent à bon, moi, quartier au Yoma, tout y a parce que la terre promise gale, il y a terre promise. C'est bon, on a eu comme condition, ils ont rendu tout ça. Je vais adhérer encore. Bon, comme Bogas. Comme on a Prince Bonga. Tout le monde me connaît Prince Bonga. Pire Galois, on a moins de Galois, il y a Galois, et puis dans la bosse, il y a un jeune frère qui a de longue date, donc c'est la famille. Le but, aux autres, de Combolani. Ok. On a Paul du Canot, Clara de Bruxelles, pour reçoit une année après. On vous reçoit, non? Merci beaucoup. Ok, on reçoit, ouais. C'est mon frère, mais longue date encore. Merci. Ok, moi, le boss. Non, ça va, merci. Soit à Galois, pas bien Galois, peut-être donc, où il y a les notés. Donc, ça n'a pas
bayaka biso eroga lisungi eyokani tokos ok new look look akala ekende sikoyo toza na new look rénové donc eloko koloba eza te yango wana kaka donc nasepeli na invitation ya fonde neti toza na mabele foka tozala tolakisa mpenza biso moko bagalo ya solo kua mpo bamingizila mpe bakoma ebele eyebanaka lisusu te wapi vrai galwa na mingizila tokoma kosangana kaka mingizila ngo nazokompote elekisi mingizila ezali vena kua mouta bato ebele baye donc biso moko biso moza oyo mitolu ekundama na gale yango donc fo tozalaka kaka te vie baoyo te omoni mokili bato bakomi ebele te ngota bien clair bato bakomi bonjour leader bon séjour na kati ya bakili awa merci beaucoup mamoneleka ndenge non mamoneleka bien toa na réunion ya président boso atenaki réunion ya prise de contact réunion lelo eza réunion si stratégique po toyeba nini tokoévolue sikoyo na eroga lisuni ya sika tolobaka nini samedi ejungila rénové ntango olobi ya sika donc seke mpe ya kala ezalaki bomoni esimbi te non rénové so rénové eza eloko lokola ekozala déjà mais koambelire yango na sens wana bon sikoyo ndenge olobi lelo ezali réunion ya stratégique toboyi te mais nayebi te badessous de carte eza ndenge ya mosusu badessous de carte la mosusu primaire wana eza réservé soki réunion sili nde okoyeba kopesa oui tosola so réunion sili pour le moment toyekolobela ota merci po eza déjà réunion mo stratégique donc masolo mpe tosola toza na besoin mpe te bato ayokomona essentiel bato ayeba toza nde vraiment awa po tosolola mpona koyeba ndenge na koprépare assemblée générale oyo oza milulu monene mokili nde ozala oyo naikoa mpe na kinti ozala monene babanderole batusa bamise na biso baredi bakoya todémarre nde tolobi kaka niluk matondo mingi merci beaucoup leader merci makondi olobi olobi te déjà so olobi merci salaka yo eti ata bino moko yango ande mpe masolo merci beaucoup à suivre. Ok. Nende kwa ngama konto. Lelo tukutane na réunion stratégique ya Eroga Lissungi. Oyo sali mota mona iba ndeko basa na bilate. Ce n'est que personne donc c'est que ba kolomela. Na éviter primaire aux allées à réunion de pour par membre ou bien la simone au ba kolomela. On doit la poste ba moi certaines choses juste après la réunion, mais à titre après ça va tout briefing, base en aïe, moi il nous ça quoi, bah il va tout ça ni, tout sangana, quelques pionniers, il y a Eroga Lissungi, il y a Kinshasa, bah zo kutana ba fondateur, bah on a dit so il y a Eroga Lissungi, il y a Poto, de façon que tout megako ça la lisolo. Que baneni qui veut ça là pour que ça fait un petit temps où Eroga Lissungi masole meke ko prendre moké par rapport il y a la responsabilité de sous oyo ande kwazaki ko kumbango azui ils ont permettre et bien société que a kumba masolo il y a Eroga na ba responsabilité makasi azui ya mboka c'est tout à fait normal le biso to kuta na to solo la to eba na na kumba ya masolo et en absence na ye et puis nini to ça là parce que eloko eza patrimoine ya gal to jamais petit kango evanda kabo donc eloko to vandeli a wiza ko zongisa masolo ya Eroga Lissungi voilà merci Solantindu leader mondial oya panzaka nazali membre ya Eroga Lissungi ya nkituka ve ya matinda ve ya ka kukutuna merci ngai Oduyontiala l'homme de sunganga to sungana Eroga Lissungi nde yango yo biso toza bana Eroga Lissungi bumbu selembao toya to sungana
po totambola na bomoko totelemisa commune na biso lokola pe ba commune mususu ndenge etelema elongo na Fondé Clara de Bruxelles. Merci beaucoup. Yango permettre à biso to meka ko expliquer quintessence to soit objectif na biso, c'est-à-dire to sangani awa pour que to réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire to sangisa makanisi pour que to relancer encore l'activité ya Erogalo Lisungi par rapport on va expliquer biso ndeko azako kuma masolo lelo azui ba responsabilité mususu ezo ko permettre ete azala au même moment président ya Erogal au même moment na ba responsabilité wana. Alors to vanda to réfléchir to mettre en place na makantina biso moi mini comité moko directeur ou bien mini comité moko ya coordination et banda ko coordonner ba activité ya Erogal Lisungi rénové provisoirement en attendant ba coordination définitive. Yango en fait to vandi awa na ba proposition na biso to proposer ki comité provisoire ezala ya batu mingi te. To lingaki to proposer comité provisoire moko ya 7 personnes. 7 personnes wana baozana ba mission o biso to ko confier bango o biso oui. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tokomi na biso na suka ya masolo na biso ndeka toyebisi bino ke ya solo Erogal association Erogal Lisungi ndeko mwana bumbu selemba o makala nyonso partager video po te moninga na yo sika nyonso azali amona yango ndeko alingi kosadere okoki kobenga ngai numéro na ngai ezali wana na se wana okoki kobenga ngai to okoki kobenga fondateur Clara de Bruxelles so dans la Belgique. En tout cas ozali soyez les bienvenus na kati ya association ya Erogal Lisungi. Biso awa tozali na problème batu te ezali ozali mwana commune nini ozali soyez le bienvenu ezali kaka mpona kosalisa mboka. Association ya Erogal Lisungi biso tosungaka slogan na biso ezali sunga ngai na sunga yo to sungana. Ba problème nyonso tu to arrangeaka yango amiable. Toza na problème moko te. Bwana bumbu selemba nyonso tu en tout cas tozali biso tu bana ya bumbu selemba pe makala. Donc ba galois en général. Ndeko nyonso zali na posa ko kota association yaka kota ndeke tolobi yango adhésion zali okoyoka makambo nyonso bakosola na yo. Yango tosengi merci mingi na président Eugène Banangisa pe merci na fondateur Clara de Bruxelles na ndengo sala biso loka bien oyo biso nyonso tu tozwaka ntan na biso ya kokutana biso nyonso tu vraiment en tout cas nzambe apambola bino et surtout na vice-président Nikens Nitu oyo azosala pe ba initiative ebele pe na ba donateur na biso Paul Dikando pe bato ebele oyo bazalaki wana. En tout cas merci mingi bandeko na ngai vraiment en tout cas bato nyonso tu oyo tozalaki na bango tozalaka na bango ntango nyonso vraiment ezalaki esengo mingi na oyo bazalaki kuna na kati ya association. Nzambe apambola bino na ndenge bozwaki initiative ya kokoma ti esika wana mpona koyoka oyo esengelaki mpona makambo etali association na biso bana ya bumbu selembao. Yango tika na kokenda lombango mpona kopesa bambote na bandeko nyonso oyo balandaka biso ntango nyonso tu. Vraiment merci mingi na Ozina Bayongo Nkoi kuna na kati ya Afrique du Sud. Ozina Bayongo nzambe apambola yo esika ozali na bosani te. Alexis Champagne pe na bosani te bandeko nyonso tu oyo baza na kati ya Paris Kijo Kimoni diagonal bambote na bandeko nyonso tu vraiment en tout cas bozali ebele. Nzambe apambola tous les Gallois nyonso tous les Galloises. Frida Tamba bantu en tout cas bambote to na Ale Maloko le général. Merci na bosani te Papi Biba monsieur le maire na kati ya Bomo pe na molongani na ye Belinda Louvela bana ya Paris.
En tout cas, merci na bagaloise nous surtout. Et puis, sangwa suka ezali ka toko sabino ki bobo sanate. Roger Ndonga pe na Blaise Kita ba auto bungisa papa na bango, papa Kita auto bengi na kombo ya Popa Mas diende mutaute kotika biso. Vraiment en tout cas, na bandi tokomona pe bilili yango pa ya Sola leader mondial ako laksa biso ngo mikoloko ya yango bandeko nous surtout bayebi famille wana famille Kita bameka ko souhaiter bango. Vraiment, en tout cas, mes condoléances sur na Roger Ndonga. Refait Kita, pardon, Blaise Kita, bandeko en tout cas, vous allez belé, Nzambe, apambola, les bota pe famille, oyo. Kaman voama, bambote na yo, na bosanité, Serat Nzangala, Jean-Baptiste Ngindu, Narcisse Beyoko, en tout cas, na bosanité, Anissé Mondele, Major Pek, Bambote na bino, tout en tout cas, Nzamba Pambola, tous les Galois, Galoises, Mbote na Lor Ganga, Jackie Ganga, Nzuzi Madiata, en tout cas, Bozé Belé, Nzamba Pambola bino, Tokutele Bongo Balasima. Abonnez-vous, partagez, pour na bande kono surtout, bata la émission, et vous allez sengo mingi. Merci na Kulutu Nangai, Prince Bonga, Kulutu Baleki. Pire petit na yo shora de Soulangar. En tout cas, Nzamba Pambola yo ve na mono na sepeli. Toujours ndenge kala ebeli yo kaka doki. Ndenge zala kaka. En tout cas, plaisir à trop. Tokomona na kaka. Merci à trop. En tout cas, botika la malamu. Tokutele bongo mbalasima. Merci. Didier Masuki, Mobala Mandefa Pembe, affaire du public. En tout cas, Nzamba Pambola bino. Ezaki abino ndeko. Shora de Soulangar. Congo Alenga, abonnez-vous na Congo Alenga TV, tokutele bongo balasema. Matondo mingi à suivre.